Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda radio na biso ya Zoomel 1000. Bandeko babolingo tozali na message moko très important oyo ezali kosenga ete na bakongole nyonso tu ba attirer attention na bango na oyo tokoloba na pokwa ya lelo na oyo etali communiqué oyo to annonce oyo tozali kopesa. Bandeko babolingo bolandaki mokolo mwa lobi ndenge nini tolobaki ba makambo oyo etali ba passeport ndenge nini ba congolais bazali kozwa yango tango nyonso na retard ndenge bokomelaki biso bolobi ete ba passeport na bino bozali kozwa yango na retard pe ezali kolukela bino ba problème na niveau ya mosala. Alors to salaki émission mosusu pe bandeko mosusu bauti kokomela biso pe bandeko wana basengi ete ebongi ete débat il faut esalama to forum moko il faut esalama na kati ya chaîne na biso radio Zoomel 1000 yango ete toyaki kokanisa mingi na bosenga na bino ndenge bolobaki pe touti kosala boye bandeko parce que ezali na bato mingi bazali kobanga balobi ete ah non na forum na biso tozali kolinga ete moto soki as'enregistrer po ete identité na ye soki tozwi yango tostinda yango tango mosusu na Congo tosala makambo ndenge na ndenge wana nyonso ezali ba raisonnement ya ba congolais. Alors po to simplifier problème yango bandeko babolingo to wuti kolongola système ete avant osala déclaration na forum na biso il faut opesa identité na yo tolongoli système wana. Alors ndeko sikoyo na kati ya forum ekomi polele yo moto ozali na déclaration na yo olingi kopesa ezali sute opesa identité na yo opesa email adresse na yo okokota kaka mbala moko okomi déclaration na yo. Alors na déclaration na yo oyo okokoma ndeko yango wana toye kosala page moko oyo ezali spécial ezali pona lisolo ya passeport biométrique oyo lisolo ya passeport biométrique ya bakongolais oyo tungisi bato mingi oyo jusqu'à présent ba message na bino ezali kokwea kaka lokola mbula yango ete tosengi na bino moto na moto apesa makanisi na ye moto na moto aloba likambo oyo ye azali na yango na oyo etali passeport biométrique yo moto salisaki passeport ezala na Berlin oyo kozwi mikakatano koma yango ekozala neti débat bato bakosala pe suka na yango tosili kozwa conclusion moko oyo tozwi contact na ba autorité bakosala tokosala ba pétition moko oyo ekozala na niveau ya internet ba congolais nyonso bakokoma pe bakosigner pona koloba ete bazali komona pasi po ete ba passeport na Congo ezali kowumela au lieu de 3 mois ezali kozwa 6 mois une année ba mosusu ndenge bazali koloba ete ba 8 mois. Alors yango na tosengi na bino ete bokoma bosala ba déclaration na bino débat wana il faut congolais nyonso tu akoma makanisi na ye oyo nyonso to ayebi ete problème ya passeport ezali kotungisa ye bokoma pe boloba eloko nini bozali komona ete
ambassade ezali ko tungisa pona bino bato bosalaki ba demande na bino ba passeport eloko nini oyo bozali komona ezali en règle te bokoma yango nyonso tu po na suka na yango tango ba débat oyo bino bokosala to moto na moto akopesa likamnisi na ye pe moto na moto akoloba sujet na ye tokotala nombre ya bato wana pe na suka na yango ba pétition ekosigname pe ba pétition na tokotinda yango directement na ministère ya affaires étrangères kuna na République démocratique du Congo. Donc wana ezali nzela ya mokuse oyo ete esika bakozwela biso solution na makambo oyo etali passeport bangonde bakoyebisa biso ndenge nini bakoko sala po ete ba passeport wana ezwaka lisusu temps mingi te po ete eyaka 3 mois dans 3 mois ndenge bango moko balobelaka biso soki okei kosalisa passeport po ete tozali na kati na pasi na mitema ndenge bino moko bozali kolela mingi basili ko perdre misala na bango ba mosusu bazali na risque ya ko perdre misala yango ete tosengi na bino congolais pe congolaise to longoli système oyo ezalaki ete okoma email na yo na page na biso ya forum ezali sikoyo polele ndeko okomona esika otoche message ona oyo likambo etali passeport biométrique koma kuna tanga makambo tokomi après pesa likanisi na yo yebisa biso eloko nini oyo sali po ete ou bien passeport osala ki demande ya passeport ou bien ezui autant ou bien problème moko elekaki bokoma nyonso tu après yango bokomona ete na sima ya mikolo tokotiela bino nini ya ba pétition liste ya ba pétition oyo ekozala partie ya internet na page na biso pe congolais nyonso tu akosigné yango ekokende directement na ministère ya affaires étrangères tokotinda yango kuna epai ya bakonzi ya Congo pe bango moko bakoluka ndenge nini babongisela biso situation oyo ya makambo ya ba passeport ndenge nini ezali kozwa batamila po ete bakongolais ebele bazali ko perdre misala na bango. Alors congolais nyonso tu akoyoka communiquer oyo olie ya koloba kosala n'importe quoi tala nzela ya mokuse bauti kopesa koma message na yo loba makambo yo zali na yango loba nyonso tu ole ya koloba yango na sima ya mikongo ya bato loba nyonso tu ba pesi yo occasion loba nyonso après avoir koloba makambo na bino pe na sima ya mikolo bokomona ete tokotiela bino ba pétition oyo ekoya na ndenge ya internet moto nyonso congolais nyonso kokoma pe okotia signature na yo alors ekokende na Congo après avoir okende na Congo nde bakonzi ya Congo kuna na ministère ya affaires étrangères ya Congo bango nde mtu bakoluka bazwa solution au plus vite que possible bayeba ndenge nini bakoki ko régler situation ya ba diaspora congolaise o bazali surtout awa na Allemagne pe na bamboka mususu pona ko sala ete ba passeport na bango tango bazali ko salisa esalaka 3 mois ndenge bango moko bazali kopesa biso mikolo oyo esengeli kosala na banzi ete message oyo to adresse yango na congolais pe congolaise nyonso oyo ya diaspora message wana to tindi yango to tieli bino annonce na site na biso ya www.kokamwa.com soki okoti na www.kokamwa.com nde okomona message oyo ya makambo etali passeport biométrique ndeko koma message na yo ezali lisusu te ndenge bozali kobanga te tokokoma ba message te po ete tango mosusu soko komi ba email adresse ba kozwa banini te sikoyo tofungoli yango ekomi vide to fry ezali lisusu te o boye ekomi polele ndeko kota kaka mbala moko koma message na po tozali na message ya ba congolais nyonso tu oyo bazali na ba problème oyo ba kosala ba demande ya ba passeport nanu bazwa ba passeport na bango te ezala bino batu bozali na France ezala bino batu bozali na mboka nini bokoma bopesa ba déclaration na bino alors que tokosala ba pétition moko spéciale nde kokende na Congo alors na banzi ete na ba pétition tokosala bakonzi ya Congo nde bakoluka bapesa solution na problème ya ba congolais oyo nyonso basalaki ba demande na bango na oyo etali oyo etali passeport biométrique po ete ndenge loi ya Congo esengaki pe na kati na mibeko wana congolais nyonso tu asengeli azala na passeport wana pe bato basalisaki ba passeport bazali na mikakatano tangu yango toyebisi bino ete bokoma po ete sima na yango
pétition tokotiela bino à partir ya internet pe bokokoma après avoir signé pétition na bino sima na yango tokotinda yango na ministère ya affaires étrangères pe à partir ya kuna nde bango bakoluka bayeba ndenge nini ya ko régulariser situation ya ba diaspora congolaise oyo bazali libanda ya mboka na banzi message oyo tozalaki na yango wana congolais yo moto salaka makelele koloba tango nyonso tu kokoma o no basali biso boye tango yango bapesi bino occasion bapesi bino ndeko koma makambo nyonso oyo ozali na yango pe ba message na bino toyebi ete voix ekozala libre na bakonzi ya Congo bakomona yango pe bakotanga bakoyeba pasi nini oyo ba diaspora congolaise bazali komona pona oyo etali ba passeport biométrique pe na sima na yango nde soki ba message wana nyonso tu bokomi nde mikolo koya bokomona ba pétition tokotiela bino bokosigner pe nyonso tu tokotinda yango na ministère ya affaires étrangères pona koyebisa message ya ba diaspora congolaise eloko nini oyo ezali kotungisa bango na banzi message ezali 5 sur 5 reçu epai na bino pe tosengi na bino ete bozala na kimia tosengi na bino ete bolanda procédure oyo topesi bino olie ya kozala kaka na idée ya koloba ete tokokende liboso ya ambassade tokomarche topesi bino occasion po ete bopesa message na bino pe ekende na tout droit epai ya bakonzi ya Congo pe sima na yango nde tokosala ba pétition totindeli bango pe na yebi ete tokozwa solution na oyo nyonso tu oyo ezalaki bosenga na biso na oyo etali passeport biométrique ya République démocratique du Congo. Merci. Bande ko babulingo na bandi duit ko lada émission na biso oyo tosileki ko likisa yango ko ete boyeba basango nini oyo bino mo deposela na bandi te moto na moto asili ko tire leçon na ye na oyo isili ko lubama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi te bala ya sima biso boto jumel nini tokoza na te mpona kopesa bino bisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.jumelnini.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dosite sima ya banguka nde boyebi nini